Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Lelo na Allemagne. Moi moko ebimaki. Pouah, ya kusakala te. Mon intégration. Maman déjà za intégré na poto makasi. Na zeli mo ekiti. Na lobi tika na bimala mbora na biso. Communiquer na lina pesa kaka. Na mokili mutu muso okoza loza na mbongo. Oza na ba idée te. Bomoni mboka baninga ndeza kitoko. Bomoni ngana vana na quartier moko suka la bamboka. Botali bandako. Et boko za oza na mutu. Oza mutu wana mbongo ebelo za na ba idée te. Ngana sengaka na vie nazo pe mutu o aza partenaire nanga. O to ko travailler na ye. So mono za na mbongo ebele. Bon ebele ba million te à partir de 10 000. Ozo yebele ko sala te commerce ni ko sala te pour nous avancer. Maman bijo le beau contacter. To ko gina sope ko za la partenaire. Donc na bamboka ba mindele bazo travailler. Au mona de batu ba travailler à bambula na bambula ba sala pe makambo ya minene. Pourquoi pas biso? Biso za ka se mutu ba sangani. Bon salika eloko mo ya bien et bandi dango ko marché. Au mona inane ya pamba inane zebele fo bokabwana. Mingi bakabola pourquoi? Parce que ba bazala lokoso ba bazwana numbongo te. Donc ba bazaka ba égoïste. Ozuka mbongo bomoni loko mo ekomi ko marché bo biote loko le komo marché tikanga na suta intel na tikala nga moko pona sala eloko wana mais oyebite ta monsieur loko la bino marché pona nini parce que deux makila esangani intel a na lupemba na yo na lupemba na bosangani bosali loko mo ebimisi bombe donc ngala boya ka ko travailler. Bonsoir à la famille Mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna en tout cas to saleli bino surprise to changer les bino bakiti normal ba divan to changer pesa la manger et pas na biso nde musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela Otala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe salle à manger ndako bozo mona ezali chambre salon cuisine et comme kapé 2 chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 au kozala jamais d'ici. Merci. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendre la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Et tout comme casse. Alors oui. C'est une carte de votre affaire, sauf pas des d'accord. Oui,